Ai, Maria Tumba na Karine Mokonzi nini ezoleka likambo eza bien sûr likambo yali likambo kutu eza eya teke ebandi sikoyo ezalaki eya likambo teke bana rando ya tete te eza mpe likambo neti Mervyn te aya kotumbola Karine ata Karine abeti ye aye lisusu te eza wana te oyo ya Maria Tumba na Karine Mokonzi eza plus grave ekokani te na ya Mervyn eza plus grave nga naza mpona koexplike bino ntango bino bozokamwa nga deja nazali ya mpona koexplike bino mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko Maria Tumba badi boso tomona ye basololi na Karine bato ebele kwa na ngai elongo ezalaki na live Maria Tumba avec tout le respect azobenga Karine Mokonzi mère Karine Mokonzi mpe azoloba ozali ekinanga azopesa baconseil bino kuna na TikTok na bino biso mpe na YouTube na biso Maria Tumba mpe azoloba bino kutu YouTube na bino ezalaka boye biso TikTok na biso ezalaka boye alors ntango Karine azoloba bongo Karine bino nyonso boyebi aza icone oza kobenge mama YouTube me bozobenge eloko moko te ya TikTok bobosana te mpe Karine Mokonzi abanda kozwa TikTok efutaka te ti lelo amonaka TikTok efutaka te alors Maria Tumba aza komona mpe Karine Mokonzi moto ya TikTok e ya YouTube yalobi nga YouTube na bino nakoka te biso kaka na TikTok efutaka nango mpe te orke bandeko Maria Tumba ntango aza kosola na Karine Mokonzi donc Maria Tumba ntango azosola na Karine Mokonzi aza kosolola na ye po atala soki Karine akoya na TikTok surtout atala soki mpe azalaka na posa nango ata Karine tabengaki ye po Maria Tumba ye tous les bato bana TikTok kombo na bango koneutralize na babone kaka te ye mpenza elokaka nango posaka kaka succès na bacontrat mpe na TikTok moto aleki Maria Tumba na bacontrat aza te donc Maria Tumba na Karine Mokonzi problème yali mpo Karine lelo azali na TikTok mpe Karine azokende vitesse Maria Tumba azomona Maria Tumba aza lokola lion te aza mpe lokola léopard te Maria Tumba aza lokola jaguar
boyebi jaguar ko azalaka mpe tasi lokwa léopard me ya léopard te atambolaka mingimingi ye moko ata aza na bana ata aza na mobali to mwasi atambolaka mingimingi ye moko achasaka mpe ye moko akalikilaka cible bien ye atakaka mpenza teke na lokolo na mopanzi atakaka mingi na crâne na motu apasolaka motu na cerveau na crâne jaguar donc na Brésil na zamba wana babangaka nde jaguar babengaka bango ba onça salvage ye wana sikoyo mari atumba na TikTok aza jaguar donc kotya lokolo Karine Mokonzi atya lokolo na TikTok ata lobaki kaka ye nde kotala mari atumba azoluka deja Karine azocible sina lobi atakaka na crâne mpo soki nalandi makambo ya TikTok ndenge ekendeki Jenny Makoko Nzoni moto alingi ozala na bakontre ebele koleka mari atumba ndenge bomoni ya na babone ebele ata kuta azalaki na babone ebele te na kini alingi ozala na bakontre ebele me mari atumba moto afrapa ye siko modele afrapela ye nde toyebi te nalobi bien aza jaguar onça salvage na Amazon babangaka banguma te bangando te lion te léopard te babangaka jaguar sikoyo na TikTok mari atumba eza jete mpo mari atumba TikTok efutaka te me motu azwaka mbongo bakontrat koleka mari atumba na mokolo lelo nabi bakontrat aza te mari atumba azwaka mbongo chaque mois de salaire epo esika moko te donc mari atumba aza na ekonomi na moma oyo ekonomi ekemba so tokoti na 2024 bomoni asombi ndako asombi lupango ata bofatu bokamwa te naoloba na blagi te siko probleme ya nini yango wana Karine Mokonzi aza icone ya réseaux sociaux donc Karine Mokonzi na TikTok ekoderange mari atumba makasi mari atumba kosilika makasi akolekisa yango te mpo Karine ayebani na bato bapesaka mari atumba bakontrat bayebi Karine etanke mari atumba suki wana te mpo mari aza na kontrat ya bapublicité kaka te kontrat ya kozala marraine aza marraine te oyo apesaka aza marraine oyo bapesaka ye bokeba aza mpe marraine te ke akelobaka na internet tokangaka suki topesa baconseil tolakisa sap neti marraine atatu te ye aza marraine
opesaki mbongo aza image ya compagnie na bino ya mutualité na bino donc naloba nini Maria Tumba azwaka mwa role ya Paris Hilton. Oui, Paris Hilton, no? Kaka hotel oyo, Maria otosa anniversaire. Siko mukolo hotel wana, ezaka koko a Paris Hilton. Siko Paris Hilton, asalaka te. Même kimaneke na eza kimaneke te. Mende image na ende. Etinda bosala neti maneke, do foko futa ye. Po Paris Hilton so ake na feti na yo. Soko bengise na feti. Pre bani na $2 millions. Po bo comprendre. C'est comme Maria Tumba. Azo joué makambo wana. Tout d'abord, asali anniversaire. Mobali nete mda bimisi mbongo. Ye moko ta bimisi mbongo. Babimisi li mbongo. Bapesi place wana Hilton. Mososu na feti na sima ya Sozacom. Pwe pasaki 2 places. Baluele limousine. Bakangie pe ba photo lokola mannequin. Donc a représenté pe sous hôtel wana Hilton. Bomoni. Siko facture eza mulai. Po Maria Tumba achaka prite. Manager mtachaka pri. Aza pe na bureau. Bureau peteke Roger Ngandu na Mosaka te. Sakara de kuta PTT. Bureau penza na babiki. Na bakache. Donc, siko grâce à nini? TikTok. Donc, makamuto saraka na TikTok. Et puis, na likambo etali, publicité comme Noki. À information. TikTok azo mené. TikTok pe bafungolaka ye 100 mégas. Pe TikTok aliaka ba mégas ebele te. Pe TikTok ba video ezalaka mokuse ya ba seconde. Donc na bato bayaki na ba occuper internet te. Na Congo bakoma occuper internet. Donc Maria Tumba ayeba na ndenga kosakana te. Eza bon. Siko Maria Tumba ayebi Karine. Karine mokonza za Jenima kokonsoni te. Et tant que Maria Tumba servera toujours Jenima, a servera Chacha d'or, ba Christian Lomboto a servera bango pe. Ata nyata bango na ba chimeno na tu. A servera mototo. A servera pe Mervin. Mamona ka Mervin ba contrat déjà pamba. A robotere pe contraté. Donc, Maria Tumba, amonaka nde Mervin, atasali succès nini, yazane kaka, pona kokompanye ba Maria Tumba. Donc, nete yako tika bango na TikTok. Mais si quoi azomona Karine bongo te. Et puis Maria Tumba koloba te. Nalobi bien za Jaguar, hein. Aza lion tagang wa. Banyama boki mabonga landa bino rien. Azape léopard te. Amatine tapo makaku da saibi aninga lianga. So makaku akimi koto ya sote. Au moins léopard abamam na wabele pa. Makaku atika na nzete te. Maria Tumba zali Jaguar. Tout d'abord aza na vitesse. Po Jaguar pe na vitesse, hein. Aleki léopard na mbangu. Aleki lio na mbangu. Yango bomona ba voiture ebima babenga ngo Jaguar.
pona mbango. Donc Maria Tumba na Karine Mokonzi baza na bango problème te. Mais Maria Tumba aza na posa lisusu te. Bazala na Karine Mokonzi ndenge bazalaki ntango Karine aya na YouTube. Ana koposa te. Epo kozala pe bien. Karine Mokonzi pe azala na koposa te. Eza bongo bandeko. Eza bongo le grand Mopao alinga le King Fally pupa mingi. Le King Fally pe alinga le grand Mopao. Mais na makambo miziki oyo tete ki papa na mwana soki eleki ebele bayebi ke osalika moko boye. Jibe na wera bandaka na babanda koyokane me batrouble ezalaki. Me ntango bango de bagroupe na bango esali mwa pause siko mpe bokomomona bango ya tro no mpo bana eloko kowela te to baza na compétence moko te. Me Karine Mokonzi na Maria Tumba bakomi na compétence. Soki biso na la Chine tokomona yango eza nango te. Me Maria Tumba azomona. Po Maria Tumba kokopebisa basantene ya dollar azwaka te. Po par mois mbongo Maria Tumba azwaka anango besoin. Anango pe besoin na Congo. Fafuta ndako azwi sikoya. Pe Maria Tumba aza na posa koya poto sikoyo te. Azobula ngo kutu te. Alinga yango. Me modèle ndenge mbongo ezofuta ye. Atie nanu poto entre parenthèses. Maria Tumba aza bongo. Ayebi ke soka ye poto. Azotala pe Jenny Match. Atala pe bata poto asololaka. Donc alingi kokata entrée oyo azokotisa te par mois. Et puis bana basi ebele na bango na contrat na mibali basolinga kutu te ke ye azala ntan na bula poto. Soki azwi bula poto nani oyo moto asoki na ye so kishida so vishida amati salaire. Mobali ne pe Kevin alingi te mwasi nakende poto kuna pa azogere bafere mosusu koyamba bacontener ezoya. Sikoyo na bacontener na bafere ya Isa Kevin emati lisusu grâce toujours ya TikTok ya Maria Tumba. Maria Tumba aza te ke o TikTok eza ya bato nyonso motu na moto asala makambo na ye te. Ye aza na idéologie wana te. Ye aza na idéologie kote mosusu ya le grand Mopao. De bongo. De ntango bino bozoloba ke la baronne zala bien aleki na yo Maria Tumba boke elobaka nini na Maria Tumba. Po la baronne azane bien akozane pe bien la baronne ya bongwa na peti na salaka bongo te maza bongo. Po tala bato boni la baronne afungoli baporte bato boni ti lelo asala eloko te mazolia.
na ba janvier bazanga so musala te pona la baronne soki la janvier asuka na maboko ya Christelle Kabe ya Mobutu mbele sila bazaka na ville azoteka bato mbele lelo tokangi mpe janvier mbele tomoni janvier na ba big boy kina pe mais tala Karine ndenge akomisa ye janvier azanga bamarché te donc bato tu bayebi Karine bayebi ye elobi ye moko janvier akati na braza azokamwa ye azobanga bapolisier ntango akolakisa de se passé azoka babenge janvier akamwi na biti de ya janvier akotakota bachanzel janvier na kati ya mavula zongi amoni monene ya Karine Maria Tumba boka yane moko aganga ti yana loba bien mama social kaka alobi nga kotwawa bana na banda somona Maria Tumba sasalanga publicité soka sali loba simbi eloko nanga mokebo etanke ntango bakangaki Maria Tumba na ba David Lomata na Naomi bakinapaki ye mama social afutaki mpo na lekne $700 abakisi so $300,000 epo aza kokipe ye mpe kolesa ye na kolatisa ye mais grande sœur aleli ale Maria Tumba azoluka kaka fulaka ye me na modele mosusu donc mama social asalaka makasi ye moko na balaivi na ye ye moko akole kombo na ye na Maria Tumba ngaza ya Maria Tumba bomesani mpe na ye Maria Tumba contrôle makasi Jaguar yango ntango bozoloba ke Karine mokonzi azala bien na ye non Maria Tumba nde fois azala bien na Karine mpo ye azocible déjà Karine bokota na YouTube bokoma onsa salvage onsa bokoma neti na z bakolakisa bino sikoyo Jaguar ndenge azosala bataki ye akotaka ntina bavillage kote bato bavandaka ye aza teke lokwa balion bisika Nzambe soki babimaka te Jaguar abimaka aza mpe teke lokola ours soki abimi na zamba ye na bafulu kozwa biloko so amoni bato akimi te Jaguar atakaka donc bandeko Karine mokonzi fo atia bango distance atia Maria Tumba distance atalingaka ye atia ye mpe distance mpo Karine mokonzi akobanda bemission na YouTube aza na posa bacontrat sikoyo mpo bakonte ye ebele Karine mokonzi baémission na ye ya YouTube fo alekisa yango en même temps na TikTok donc bapublicité bato na ye fo ekende na TikTok mpo ata bino bozolandanga lelo makambo ebele oyebelango wapi koloba te kobomba te na TikTok bajournaliste ekuta télévision Congo ata ya monde ya poto awa bakoma omona makambo mosusu na TikTok TikTok eleki bango na vitesse sikoyo Maria Tumba ye mpenza alingaka moto moko te na TikTok oyo akokoma neti ye nalobi bien ye aza lokwa molekela bopawa kote kuna ata alingako ndenge nini meno atuka kote kuna te atikala kaka ye moko lekela mopapa yema nzembo moko abongwa natikala kaka nga moko ndenge Maria Tumba chacha d'or Maria Tumba akotia eka te me ntango atia eka
po chacha d'or alinga okepe musika na ba tisi kwa za na musika na ba contrat me aza kwa Maria Yatumba te. Maria Yatumba tika ba musika ya musika na Congo kunako na YouTube les questions sur un vrai contrat mais ba contrat ya les questions et kokani na Maria Yatumba ata ba division par 5 et kokani te siko Maria Yatumba asepe jenima kokonsoni ake poto pa sepeli jenima kokonsoni azana ba technique ba contrat te contrat o azaki nango ya Joli Kabelo bomonde ekendaki me Maria Yatumba ba contrat na mimango na maseki te et puis bato basakani ba contrat ba respectaka ye po ntango abandaka contrat abanda yango te neti osenga mbongo libanga te ye likambo libanga te kote ba contrat nde aza lokola fali aza na tarif moko atya akipaka na ye te kautaki na mikonga donc mpa na ngai Karine Mokonzi na Maria Yatumba problème ezali to boloba na Karine te ke azala bien na Maria Yatumba Karine azalaka déjà bien au contraire boloba na Karine a frappé Maria Yatumba bandeko Karine a frappé Maria Yatumba désolé na bimisango nga mpe nalinga Maria Yatumba Karine mpe alingaka ye fo frappé kaka nalobi yango bien l'écran mopawa alingaka fali ya trop fali mpe alakisa ye bolingo alakisa kutu bolingo yango banda kala azalaka na wana na l'écran mopawa me bozovivre ndenge eza te nalobi teke Karine bakoma bongo oyo ya bango ekozala modele mosusu Karine abendani kaka mpo soki Karine azotya kaka leki na nga botala kaka Maria Yatumba ndenge achanzaka na miniti bomona yango te azosilika te elongi nde bomonaka esala neti azoseka mpo Maria Yatumba elongi nde mbala ebele esala neti azoseka me ere moko asekaka na ye te azoseka na ye te me yo mwana neti azoseka elongi wana bon bandeko surtout la Chine na Karine Mokonzi nayebi na baputiniste nayebi bolingi Karine Mokonzi na Maria Yatumba bazala nde bazalaka Karine Mokonzi ana problème te me Maria Yatumba azo protéger business ba contrat pa Maria Yatumba nkolo pa Maria Yatumba eza teke Karine Mokonzi baosala ba contrat na ndenge na ye bamezo eza ebele bato bali ebele te pa Maria Yatumba eza bongo te ezaka fo bamonaka ye ata aloba yango te nga natidiaka ye banda kala mpe Maria Yatumba aetidiaka deja Karine Mokonzi banda kala ata azaka na YouTube donc okota Karine Mokonzi aza na TikTok Maria Yatumba sa cible nabombaki yango mpe nalobi kaka sa cible Karine Mokonzi azomona deya na mosika nalobi bien Jaguar alaka vitesse atakaka na crâne so batrake oyo na lokolo kocomprendre okose sauve na loboko okose défendre na crâne mino ekoti na cerveau cerveau koso epanzana ekoti na crâne na kati ya motu wana Jaguar
siko tala Jaguar tala Maria Tumba bakokani mpe elongi yango wana ngai lokola na lisage oyo botyaki ngai mpe bino bofotanga na Chine mpo na ngai nalobi ya Karine Mokonzi afrappe afrappe Maria Tumba autrement dit rando na votango naza clair na bino. Ok, ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.